procès Rebo Chulo et Komina Suka bakateli peine na ye. Alors na kati ya épisode oyo okozwa ba détail ebele concernant peine wana. OK, alors toleki mbala moko na ba détail 12 mois de servitude pénale principale elingi koloba nini avec sursis bien sûr. Elingi koloba nini? Elingi koloba soki Rebo Chulo atosi mibeko te akokota boloko akosala 12 mois na boloko wana. OK, soki atosi mibeko donc azali libre. OK, voilà. Alors ce n'est pas tout, il y a aussi 24 mois. Ba collègue ebele peut-être baza kolobela 24 mois wana te parce que basali ba recherche te pour ba comprendre situation en profondeur. OK, 24 mois de sursis. Donc ba condition oyo akoki abebisa. OK, durée ezali ya 24 mois. Soka buki mibeko pendant na kati ya 24 mois wana nde sikoyo akosala 12 mois ya boloko. OK, alors na 24 mois wana condition ezali nini? Condition ezali alongwa Kinshasa te. Eza pena compliqué mingi te, tozalaka no na kin. Bon, au voyage pendant 2 ans, mais pour une artiste ezali vraiment pénalisé na ba makambo ebele. Ngala mona Rebo na Belgique na cadre ya musala na concert ya Inosbi azalaki invité na kena concert wana na Madeleine esika na mona Rebo yango wana pas en privé na loge te, mais donc neti kaka batu nyonso nazalaki quand même na VIP, donc veut dire nazalaki pembeni. OK, bon esalaki nga bien, ezali parmi ba souvenir na ngai ya vie. Artiste na biso ba nzemo bayemba ba cause ba défenda ezalaki concert humanitaire, donc namona na contexte moko professionnel et aussi donc neti patriote, donc ba élite culturelle, donc na ba sens ebele ba privilège wana nyonso, donc veut dire so ba sente arobota na Congo, na biteki fezala mbali mususu ekozala nango inonse bi so ba sente Rebo ou soki inonsa sente lisusu pona deuxième lifantu, donc lifantu wana akoki abota makaka na Congo te, mais na Kinshasa, na ville de Kinshasa azali na interdiction ya kokite Kinshasa pendant 24 mois. Est-ce que esuki wana? Non, esuki wana te. Ezali pe lisusu na amende ezate wana pe, ça vaut la peine ya traîner moi muke là-dessus. Pourquoi pas d'amende? Bon, l'autre personne asalaki pe mabe. OK, kobeta ye. Bon, ça pouvait être parmi les punitions, mais punition yango civilité mutu azali na capacité ya kopesa ordre wana omoni civilité. Mais siko question mususu ezali na yoki batangi kombo mwanga chuchu banini ezali ba procès ou bien ba masolo na yo kaka, tozalaka tellement na ba actualité bele na landela nyonso te. Mwanga chuchu bon babwakisaka situation parce que la personne azalaka civile. Bon, donc civil akoki apesa militaire ordre te. Donc bon na point wana bon na donc je ne maîtrise pas bien. Donc c'est-à-dire quelque part on a c'était maloba ya avocat. Kombo ya avocat ezali maître Ilunga. Maître Ilunga, voilà, natala commune complet. Kabengele Jean-Marie Kabengele Ilunga, kombo ya avocat. OK, donc quelque part dans l'histoire il y a eu ba procès oyo babwakisa parce que donc c'est-à-dire mutu apesaki ordre azalaki civil, mais na kaya Rebo ba considérer
eloko wana te ki azalaki civil ou bien donc sans lien avec armée militaire soki mpe ndenge nini baconsidere yango te na ka ya rebu. Donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qu'il y a akokota boloko te soki a respecté bacondition kolongwa Kinshasa te pendant 24 mois, pendant 2 ans, et aza na eloko mosusu ya kofuta te. Ok, alors badetail oyo ekoki ezala badetail oyo avocat a résumé rapidement sans kokota en profondeur, mais tugo mpe ekoki ezala mpe kaka yango wana. Ok, quelque part ça va quand même. Soki sikoyo atosi mibeko te, bon, je ne pense pas que akoki acourir barisque ya bongo. Parmi bamibeko sursis yango il faut koexplike bino mpe sursis yango ndenge ezalaka. Ok, sursis toyoki interdiction ya kokite pays, mais sursis mpe ndenge nga nayebeli ezali kozongela ezaleli wana oyo ekomisaki yo na esika wana. Omoni il faut nasala sikoyo mwa barecherche ya kocomprendre mwango davantage, mais oyo ekangi ezali pendant 24 mois akoki te Kinshasa te. Donc normalement akoki mpe a répéter mpe donc même incident wana te, c'est-à-dire bon okutani na mamiskade na bambila opesi bambila ordre banini wana, donc obeta boloko na yo il y a 1 an sans bolimbisi. Voilà, actualité yango vraiment ekangaki pendant temps molai. Bato mingi pena basepelaki kutu na makambo te, c'est-à-dire ezalaki neti mwa passe-temps, basujet important bozoki pe te banini tout ça, et voilà. Donc bon tokomi esika tokomi au moins esili. Ok, alors au lieu ya kokende côté ya bavali ou bien Mutamba, bon donc tokenda na côté ya Kakol, Papi Kakol. Bon, qu'est-ce qui peut faire que l'État est allé devant? C'est-à-dire mutu apporter plainte te, mais juste ba affirmation oyo ezali sur la toile. Tribunal est-ce que ekoki e convoqué bato wana te, Papi Kakol na Linda na bandeko ya Linda oyo baza kotémoigner. Donc comme siko babilo mobo oyo koyeba droit et comme vraiment très important et comme très capital. Omoni biso tokouvraka presque tout, toza na expertise te. Moi ba désavantage to wana ngo yango wana na ka ya Papi Kakol. Qu'est-ce qui peut se passer soki moi ça porter plainte te, mobali pe apporter plainte te? Na réponse wana te, ba lacune. Donc c'est un peu ça. Et ça peut actualité moko o ekangi pour l'instant. Alors dossier ya dossier ya nanyo ya Vali, bon, et ça tellement ya likolo trop oyo peut-être makamususu ezokende nango dans les bons, mais baza censé te ko diffuser information wana na public pour l'instant. Donc nyonso wana ezali parmi ba possibilité. Moni tout est possible, hein? Ekoki ezala pe dans ce sens, mais mamango pe esenga pe biso pe population tolandaka pena l'État eyeba ke sujet oyo batuka ya TikTok te, c'est-à-dire bon eza pena sérieux. Soki marche ezala pena marche ya ba responsable, marche moko boye oyo ezaka mwa groupuscule moko boye ya bato kaka nde bazotelemela yango, ezala pena vraiment population bayokaki ke marche ezali par rapport à situation ya Vali baye pena oyoka pena mutu alobi osentir pena ke mutu pena aza koloba et azali vraiment donc azo condamné procédure ndenge makambo ezokende banini babiloko wana pe ça peut aider.
omoni kosuka kaka na niveau ya ba TikTok banini ezali penza bien te, mais nga na préféré kozela kotala ndenge kokende malgré voilà. Donc petit à petit mboka ezokende na direction oyo ezali kokende, mais nde sikoyo yo mutu nde vraiment tokomi obligé ya kosala tout mpona ko se retrouver na ba situation ya bongo te. Yo moko il faut milengela confiance toko exclure yango totalement te, mais ba sens pe il faut esalaka pena veut dire kobanga comme ça ngo pena normal. Omoni na espace ya soki 6 mois wana oyo bayebanaki ti vali lelo aza esu na biso te. Bon, bosalaki déjà voyage na Afrique du Sud, boko voyage na mutu même na espace atan moke, mais ba sens na yo oyo évaluer ye expérience na yo ya vie nyonso wana vraiment il faut esala, ok, esala pena mpona ezala correct ata soki okei déjà bon. Donc ezala quand même que bon mutu azala ene pe kaka, donc azala tellement bon na mauvais esprit bon babilo ebele échappé yo omoni. Donc c'est un peu ça. Alors na boy na traîner trop na sujet o na tiaki na titre te, mais ezali parmi ba procès o toza kozela yango wana na lobeli yango et mambo mutamba na lobela yango pena te, surtout que je ne maîtrise pas trop ba constitution ba nini ba o ba telemelaka pour ou contre beaucoup de respect parce que il maîtrise et puis bon bazo bunda beaucoup de respect na bango, ok, même ba dossier ba mutamba wana. Donc je ne maîtrise pas yango na lobela yango pena te, mais politique bon na pena musika pena te avec politique bomonanga na aéroport na kenda koyamba ba Lumumba Vea tango tozalaki na match awa, donc coupe du monde ba entraînement ya Belgique banini par rapport ya quarantaine na kendaka. J'étais là de moi-même sans invitation banini et par rapport ya ba patriote ya média oyo gouvernement bengaka bango pe po bakende pe ko supporter bato ya poto Belgique, France, la plupart ouais nga pe un jour na kocha mutu moi match za na Maroc na kepe na compte ya ba supporter donc congolais donc gouvernement est en charge, mais pour l'instant ba voyage tout banini na sala yango nga moko ezala côté musique ezala côté sport. J'étais là, donc c'est-à-dire ministère à sport ça fait partie de la politique na biso, mais ba invitanga te de ba cause mususu. Bon présence nanga déjà il faut expliquer présence nanga bakisaki nini. Présence nanga ebakisaki bon naza influenceur, ok, na beta ba millions de vues avec Lumumba Vea et pas na moko na bato ba relais ya ba vidéo oyoka mongongo nanga ata soko monaki ngate. Donc j'étais là, j'ai amplifié l'actualité et voilà. Donc la soft power banini tout ça, c'est un peu ça moni. Donc j'étais là étant patriote multimédia na kekaka, donc na apena musika te na politique na habite que na maîtriser sujet wana oya vali et beni tout ça, non je ne maîtrise pas, mais so eza na ba cause mususu o na moni ke oui na kocha mutu na kocha pena mutu. Donc c'est un peu ça, mais c'est na mo bagage mo mambo bele mo banini tina bunga ka wana ya ba blague te bakala mingi te. Donc na ko accepter ko travailler na n'importe qui mutu tout soko aborder nga correctement na ko propulser yo, ok, c'est-à-dire ozwa na ko lancer yo na réseaux sociaux et so oza na ambition politique ozala na mwa considération bakotala yo na mwa ndenge moko boye parce que ozwa déjà base ya média
dès le départ nalobi teke na ozala na nsima na yo seseseko mais fondation na onga nasalelaki yo napesa exemple ya politique mais ekozala musique ekozala mutu kaka olobaka neti biso ekozala je ne sais pas quoi implication na ngai na ebandeli eopesa yo fondation moko boye oyo ekobongisa donc ndenge bato baza kopercevoir yo donc tout au long ya carrière na yo ok. D'ici là, nous travaillons dans tout ou aborder correctement. Na éviter ba contrat na étape au naza, mais ba contrat mike ou ba artiste, ba pesa ba collègue pour na promotion ba nini. Bon, il y a bon oui, na ko affronter na ko ndima, na ko signer. Mais ba contrat neti ba ko travailler na politicien moko spécifique non. Yango en tout cas ou bien parti politique ou bien nini non nga na préférera ba individu kaka o balobaka de préférence mutu moko ba publier de préférence mutu moko pena donc veut dire akemba mutu moko ba humilier na ba façon tout ba nini ezolakisa ke bon ana mo état d'esprit moko boye oyo soki succès pende ye soki ya ba ndenge nini ako maîtriser yango parce que succès eza blague te eza tellement facile kozwa succès soki oza na capacité ya kogérer yango te bon omona mpe bon osuka na mwa bafaçon moko boye soki mpe bandenge nini esala bien te donc c'est un peu ça ya bashwa na nga banini voilà bolimbisa ndenge video eza mpe molai trop mais na publié na ngai sur penda mingi te alors tant nasali mwa video esenga napesa mwa ba détail important oyo bato ya YouTube et bato ya Facebook baza au courant bino bato ya YouTube nde bozoyeba penda position na nga bien te bato ya page Facebook bango baza na première position ndenge YouTube ezalaka na première position kala ok à la longue bon nako affronter Instagram ou bien X omoni. Donc, c'est un peu ça. Comme ça, on a comme YouTube, Facebook et puis X. Donc, pour l'instant, présent, c'est ça qu'il y a aucun place aux alliés, mais donc, on a posté raté. TikTok, rare. Instagram, très rare. X coûte donc presque jamais. À mon avis, pour maîtriser en profondeur, c'est autant la moi, bandenge moko boye. À mon avis. Ouais, parce que bon, donc oui, bah tout est tellement vaste, bah ni les gens bah tout sous à quoi apprendre na papa à comprendre à temps que Facebook est une 3 ans 2023 à 2026 au monde mais na vite que na zo transiter déjà de Facebook vers le comme non na zo banda siko côté Facebook et YouTube bah côté mususu nde na ko affronter muta musu ba 2028 lo moi bon alors c'est un peu ça bobongama soki na recruter bato sika et puis côté ko futisa na ko sala vidéo boy na ko lobela ngo soko contacter nga 2-3 jours après diffusion en vidéo na senga yo tindela nga lien so ça va 2 semaines après na web so bato déjà batondi na comme déjà saturé donc ko tiko futisa na on ndima sous mbongo ya ebele mbala moko te oye na problème moko na résoudre ngo ofutinga bien to continue omoni au départ na futsa bambongo mobo ya mike bato akala mutu bazwaki opportunité wana mais pour l'instant nako banda na mo ba minimum moko boya hein donc ya moi je ne sais pas quoi so minimum wana déjà to bandi ko discuter pour comprendre que na kokitsa te bo to suka peka wana to koma kuti na niveau discuter te nyonso ne ozalika par écrit donc si on a compris le problème on a expliqué que oui je peux décompter ça et voilà au libérer par rapport à la réputation par rapport à je ne sais pas quoi tant on a décanté il y a moins seconde net au tisser bali mais façon la procédure on se déroule qui et kokezala une fois kaka et puis avec yo tout ce qui wana au moins so ce que toke bien ou comme parmi bateau yo bon na budget na nga mensuel na yebi ke moi combien moko boye utaka par rapport à collaboration na ngana mutu wana. Donc c'est un peu ça. Je suis Masolo ya Jonas, merci beaucoup, je vous love et je dis bye bye.